Eh bien, bote na balandinyo so ya tu veux ou tu veux pas de la star congolaise, autrement dit Mama Lopango na Canada, appellation bien contrôlée, Baléa moi si vous êtes bien. Je pense qu'il n'y a pas bolibiso, à battre biso, à épargner biso na ba danger, à protéger biso. Bandeko nanga, na zui lisusu ba news mususu, mais lelo eza di solo ya likambo na uti kolanda na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ya minene salami kuna yaya. Ba mati vi baya mwasi bilula lula nazolo babie surtout ba jeune bozo wele la nini tala la majorité ya bato ba okufa surtout sur TikTok et aka ba jeune akendo simba akende koluka bamonaka ye danger nzoka nde ozokasaka tekaka mapapa nzoka yo ozokasaki atekaka na ye asalaka ni akende otandela bandumba mbetu yo ozokasaki akende kokanga bacarton yaya. Tout travail mérite un salaire, mais le salaire du péché c'est la mort. Bandeko nalalaki na lamuki comme d'hab l'attaque mopandisango parce que esalami nde na Côte d'Ivoire. Mwana mobali wana asala kanakati ya morgue, aza morguier. Nzoka ndeba kombo ya morgue pedo morguier na yeba kiteke bon na te na lobaka que c'est quelqu'un qui travaille à la morgue, c'est tout hein. Voilà. Mwana mobali wana asala kana morgue ça fait 7 ans. Na morgue wana musala na ye alalaka mingi mingi na butu, asala quoi di garde. Bokanga très bien. Vous continuez à s'abonner, vous cliquez la cloche à notification parce que année 2024, ma solo bino bo yebela kanga nangoana. Pas question de ma finga, mais que ça l'erreur te, oyo finga nga na commentaire pour nos joie kaka email na yo, na bimisi na lobate na sukumi yo kuna na communauté. Année 2024, buboni anima kwa kala oyo bo yebela kawana. Ani makwakalo azaka no na ba Congo mikili wana wazaki penya yete caméra we batu 2000 personnes ba okota osali émission pendant moins de 24 heures sous 3000 personnes ba koti. Voilà, je reviens sur na ani makwakala. Merci pour na ba conseil na bino nyonso. Non mais la kisi ya kokonda omoni na komi munene kisi teko kisi ba poso ya bitabe ya makemba plutôt makembo esaka neti eteli bien te nazo zwa yango nasangisi na clou de girofle wana siko nazwi citron soki eza ya jaune otia ata mibale soki eza ya vert otie 2 après likolo nango ozwi cannelle ya nasi nasala yango mbala moko. Mais soko sali yango kobima te. Soit kobima lelo te soit kobima yango sala yango mukolo yo kozana ndako. Yango nde okomelango esala neti mwa libu mwa gru yaya. Ebele ba okufa simba boy zwa ai zwa tomati zwa nini matungulu sukola ngo zwa vinaigre zwa javele ozoko mela okokonda yaya. Malamu naza kabwe mena lamba nasa siko ya nenga bokoko. Voilà. Titi yaya mwana mobala salaka na kati ya morgue aza wana saka na morgue mais alalaka na ye bibembe ya mobali alalaka bibembe bandeko na nga likambo ya somo na otiela bino ngwa ya mobali alalaka bibembe Eza lokola deux histoires, même chose. Kaka na Côte d'Ivoire. Donc azo na ye gu abimaka so azaki na mwa copine na ye moko aboya ye. Mais banda musala ya morgue. Bamona ke jamais na mwasi mususu. Azaka ye moko alalaka na musala azongaka ne butu, disons na tongo. Na tongo komone na ba te ata soki bazana ba camarade mususu bakoma na ba momi na bango ba manzele na bango. Mais siko ye azaresu na mwasi te banda baboyana na ex na ewana. Donc gu na ye ekome ya kolala bibembe boyoka mokili ndenge ezokende nzambe.
Alors, et arriva qui jour mosusu après 7 ans. Tant azo sala bongo muto azo yebate kaka yena bibembe. Donc veut dire que le col azaki muto a garde bando sala garde. Et comment qui il fallait kaka so batunyo so ba kei wana bato basaka saka na hôpitali ba kei a koti na morgale abimise bembe afungoli manini magoda mbanzi. Plaisir na yango wana. Na ebite est-ce que zalaki kisi? Est-ce que zalaki akendeki kosimba to ezaki ka plaisir na ye? Bobo salate na ba rideau. Yaya. Bafana moko mususu. Bayoki ke mutu moko accident moko besalami quelque part. Na kati accident wana chauffeur abimisa et sauf. Mais jeune fille moko azalaki wana bazaki ebele na kati mais na kati ya taxi yango jeune fille wana mwasi kitoko mwasi apembe na ebele ba mesh na ye akufi sur place ya bukani kutu na makolo baye kotike na morgue wana boyoka lisolo bien selo lisolo ndenge na landeli tozela kate na ba fitilité ya biso ba congolais yaya mwana mobali akomi ekomelika air na ye jou o ye aye na kati ya musala na ye po alala ka wana na tongo nde azongaka nde na oloba bien na oloba mingi te. Vous m'avez bien compris, j'ai dit, il mougou et lèche le corps des... Posez-la s'il vous plaît. Qui se rappelle de l'histoire de Victor? Victor, le morguier qui mougoussait avec les cadavres jusqu'à ce que son boda était en train de pourrir. Qui se rappelle de son histoire? Après son histoire, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, ça fait la une, ça fait des grosses polémiques sur les réseaux sociaux. Un autre gars encore appelle Rosie TV, l'influenceuse nigérienne, c'est une influenceuse nigérienne, il appelle pour raconter aussi son histoire. Lui, c'est lui là-bas, à dos tourné. Il dit lui-même, il est morgué. Il a fait ce travail de la mort de morgué pendant 7 ans. Les 7 ans qu'il a fait ce travail, lui-même, il mougoussait les filles jour pour jour. Quand les jeunes fraîches filles viennent là-bas, le corps des jeunes fraîches filles vient là-bas, les fraîches corps viennent là-bas, il mougoussa jour pour jour. Bon, tous les jours que si un corps frais vient et que lui, il est de garde ce jour, il va mougoussa jour pour jour. Tellement que pour lui, c'est devenu une habitude normale que même dans ses débuts, les premières années où il faisait ça, il pensait qu'il devait avoir une infection ou quoi que ce soit et tout un consort. Il a fait ça pendant 2-3 ans, pas d'infection. Du coup, ça fait de façon qu'il se sent même à l'aise. Il se sent même à l'aise dans ça. J'ai dit, il faisait ça jour pour jour. Victor, lorsque lui là, il comprend l'histoire de Victor, c'est où il appelle la vie. Il fait comprendre à la vie que ce que Victor traverse est même petit parce que pour lui, ce que lui, il traverse est très grave. C'est pour ça que la fille l'appelle pour qu'il passe encore sur sa chaîne. Écoutez ce qu'il dit. Comme je dis, pendant des années, il a fait ça pendant 7 ans. Mais il y a un jour, une fille, une élève a fait l'accident. Il y a eu un accident de circulation dans la ville où il est morgué. Et il y a eu là-bas des morts, des personnes qui sont mortes. Et dans les personnes qui sont mortes, la personne qui est venue dans les morts, c'était une fille, une étudiante. Elle est venue dans les morts, c'était une étudiante. Famille, il dit que la fille en question était très belle et très jeune. Il dit que la fille en question était très belle et très jeune. Oui. Lorsque la fille est venue, c'était lui qui était de garde. Et il était seul. Il dit qu'il a déshabillé la fille. Il a fait comme d'habitude, mougou la fille. Il dit qu'il a beaucoup aimé même la fille en question, puisque tous les autres filles là, mougou. Mais, ne sachant pas que c'est la mauvaise personne qui l'a mougou. Oui. Ne sachant pas qu'il a tourné, comme on dit que 90 jours pour le volet, pour le bandit, un seul jour
chaud pour le grand patron. Voilà. Il a Mougou, la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'après... Voilà. Allah la kabibembe. Moi, peut-être que la personne a déjà déclaré ma vidéo naïe parce que na boy chaîne nanga ils en a pas problème hein, comme na autant joie. Donc il était arrivé un jour comme ça à Messana Nango, ça fait comme 7 ans. Tant au moins moi chana baoki qui a sali accident à Bukani Makolo a koufi sur place, chauffeur a bimi c'est sauf. Moi on balana ayena pourquoi bayaka kandi bayaka kotika bibembe na morgue wana. A continuer musala na ye atalifi ango negi ba okotisa ye azaki tellement kitoko moi si kitoko il pouvait pas supporter a recommencer na musala na ye na job na ye alongoli nini wana bilamba alalié abandi kokote cave s'il vous plaît akoti ebembe cave tellement que fille à moi ou que okufa sika moni alali na nos journées morote donc veut dire qu'akufa qui par exemple na 10h et puis na ba 16h ou bien 14h ba ye na morgue yaya eza koloka oh to eza penza eza ka kisi kaka akoti ebembe cave auto ko okufa sika akoti ebembe cave balusi donc veut dire que moi sine ce qu'on a na miso na bande komi tuna na kati ya morgue wana na kati hôpital disons il y avait pas de caméra ezala kité pour la likamba bongo salema atana kisasa ngo bona ebité asisi musala na ye na tongo abimi akenda kwa zaka ye moko na kati ya ndako boyoka histoire vrai na otela bino ngo mo ndam parce que na kolongola nyonso ti na bino zongeli ba histoire ona bando beta wana nazongeli musala nanga obino boyebela kinga nango pas question de mafinga mais ko sala reto ya ofinga nga na tik na nini na commentaire pona ozwa kaka email no ici na koti labo voilà siko tango azongi ndako ezaki ya okangama ko fungola porte wo mwaka ndenge porte ezalaka te ofungoli porte akuti mutu na fani na kati ya kiti na kati ya ndako na ye donc mutu mwasi atali boye mutu mwasi atali alobi bon yakalisaki tantine na bango bien ndeko na ye moko boye peut-être ezaki na ndako je sais pas soki akangaki ndako to afungolaki ndako te to nini akuti ka mutu afani na kiti mais donc regarde na eza lokwa na ota TV mais ya fungoli porte na sima tango atabi nango akoti na ndako nanga betata mwasi o mama leki abi mendeni no koti et puis oyebisinga te kokota azokota baluka boye fi oyo ya lalaki na morgue asalaki accident na tongo abimeliye aolobelo kote mwana mbali tellement abangi makasi mwana mwasi ayebisi alobi te tellement yo sepelaki na nga et puis nengo lalaki nga to excuse ngai ndenge kotaki nga mbandi na cave en tout cas na sepeli nango yango na ye to continuer to silisa ngwa na ndako na yo mwana mobali pa abimi akimi kokima azokima soki abandi azoyi bata expliquer na tango abandaka alinga expliquer mutu bwe na nzela bwe mwana mwasi wana abimeli partout azokende azokoka te alalakanga misu bwe la fille abime tosala bolingo o tosalaki na morgue kuna po yo tikaki nga kimia te okoti nga na cave yo koko kima nga te nga liyika to continuer bolingo na biso osepelaki na ngati oyokaki bisengo siko ozokima nga po anini oloyaka lisu kuna na morgue malamu to sala ngo ata na libanda bwe muto omona biso azate mwana bala komi traumatisé boyoka likambo mokili eza na makambo mokili oyo eza na makambo mokili eza mokili ya ndenge Il a beaucoup aimé même la fille en question, puisque tous les autres filles là à Mougou. Mais, ne sachant pas que c'est la mauvaise personne qui l'a Mougou.
Oui, ne sachant pas qu'il a tourné, quand on dit que 90 jours pour le volet, pour le bandit, un seul jour pour le grand patron. Il a Mougou, la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'après avoir Mougou la fille, le matin, à son retour, puisqu'il était de garde, le matin quand les autres collègues viennent pour le relever, lui, à son retour, il arrive dans sa maison et il voit quelqu'un dans son salon. Lorsqu'il voit quelqu'un dans son salon, il se dit que bon, peut-être c'est sa soeur, parce que sa soeur vient souvent le visiter, il vient là-bas souvent le visiter. Et là, comme il n'y a pas de problème, et il appelle le nom de sa soeur. Lorsqu'il voit la face de la femme, lorsqu'il voit la face de la personne, c'est où il se rend compte que non, voilà la fille qu'il a Mougou à l'hôpital, à la mort, qui était morte. Voilà la fille là qui est chez lui. Il voit la fille, il dit, fuis, là, dépassé. C'est comme s'il était glacé et comme si là, comme si, on dit quoi là? Comme s'il était glacé et comme si les crampes ont arrêté tout son corps de façon qu'il ne pouvait même pas bouger. La fille l'a dit, comme tu m'as Mougou là, ça m'a trop plu, c'est trop sucré, s'il te plaît, viens encore me Mougou. À l'hôpital. La fille a dit, comme tu m'as Mougou là, le fantôme de la fille en question, lui a dit, comme tu m'as Mougou là, ça m'a trop plu. S'il te plaît, viens encore me Mougou. S'il te plaît. C'est où le gars a compris qu'il était dans des situations qu'il ne pouvait pas régler. Il dit, n'importe où il passe, il voit la fille. Bon, où il est là, il est traumatisé. Après avoir vu lorsqu'il a vu la fille chez lui, il ne pouvait plus partir à la mort. Il avait peur, tout genre de peur. Il ne voulait plus rien voir avec la mort. Partout où il passe, il voit la fille en question. Partout où il passe, il voit la fille en question. Partout il voit la fille. Partout il voit la fille. Il dort, il voit la fille dans ses rêves, il se réveille, il voit la fille et tout et comme ça. Il dit qu'il ne peut même pas manger. Même l'envie de boire l'eau est quittée dans lui. Bon, même l'envie de manger l'a traversé. En tant qu'un homme, et chercher, ça fait 1 an qu'il a arrêté le travail là-bas. La fille là lui a dit, il dit le fantôme de la fille en question a dit, elle va lui rendre la vie terrible. Elle va lui rendre la vie difficile. Il dit partout, depuis qu'il a arrêté avec la morgue, qu'il cherche n'importe quel travail. Même si c'est un travail qu'on paye seulement 20 000 francs le mois, il ne peut pas trouver. Oui, n'importe où il peut chercher le travail, on le cherche seulement, on ne veut pas. On ne peut pas travailler, on refuse. Bon, où il est là, c'est la fille là, en question qui le tourmente toute sa vie, jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen. Et une précision, pour lui là, m'a glacé. Pour lui là, m'a glacé. Il dit, lorsqu'il mougousait ses cadavres, il était arrivé un peu où il était trop habitué avec, il se sentait trop à l'aise avec. Lorsqu'il mougousait ses cadavres, il léchait tous les parties intimes de leur corps avec sa langue. Il léchait avec sa langue, il léchait toutes les parties intimes de leur corps, tout le corps même. Il léchait, il baladait sa langue sur tous les corps, des cadavres. Des cadavres. Non, eh oui, famille. Famille, vous qui les commis ma baie. Portez-vous bien, ciao. C'est pas juste les Congolais, hein. C'est plus en Afrique comme ça. C'est terrible, je vous jure. C'est incroyable. Tozo yebate tozo kena mokilango wapi. Ide na yo loko saka na morgue. Na kati hôpital. Obando lala no kaka bibembe. Surtout ya basi. Na ebite so bando pe ko lala pe ya mibali. Parce que nanu na yokate. Nanu na yokate no na monate. Balakisi mobali yango, jeune garçon yango aluki journaliste, excusez-moi na osimba zolo, aluki journaliste moi ba journal mama ka ozo ndem tozaka ba chroniqueuse ba chronique mama et moi tozaka importante na ba vie na bino. Ce qui réseaux sociaux zalaka ba série wana peut-être tonga to koma na ba étape so to koma lelo ti. Tozaka très importante na ba vie na bino. Bino pe bato bolanda ka biso boza très importante. Ndenga na monde la parce que bino so bozate biso tokota la mate tokozwa ta moi $100 tende tozwa kawana. Alors bino bo respecter biso pe de notre côté toko respecter bino. Yaya lia na motoki na yo me oya kolongwa ideni nezalaki ezwaki na mutu po akende kubanda kolala bibembe. Et puis okota cave abalusi be mabe do 20 koto mabe kuna na sikutu kolobate moka ndenge to sala ngona bandako na biso na mibali na basi na biso siko ya mobala komi ko sala bongo aye aluki ba journal mama ba koni zoba ba analyse zoba ba papa zoba ba osalene émission
atie mukongo boye aoloba mais journaliste afandi bona ko la kisangote peut-être ba déclarer en haut déjà yaya mi batela komi batela ezate ke il faut kende ka ko pesa ba 10 000 pesa oluka pasteur na biso bandimi biso to waka batu mabe komi batela ya bien ezaka ke obanga nzambe oyo bake ko boma mutu eza mabe ko simba loge eza mabe ko simba kisi eza mabe na ba metro tozomona surtout na metro na biso ya Canada ozomona ke mutu atambola azaka na musala banda na yebi mama moko azaka na Saint-Hubert wana ya simba akaba papier moko boye batalisaka vie ya lobby na kopona te soki abandika ko ya liboso ngabi est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe akolobe lo côté asa yeba elongi nanga soka moni ngaka bat no so alexaka la bango ba papier na po ala kisa odo vedi ke ozui nini moi carte wana carte d'affaires wana ozui numéro bengi po yeba vino ya lobby donc ezandenge apa nzambe na lola ata mama abotinga yebi vina ngate ata mwana nga na boti ayebi vina ngate soki no tanela tongo so no za musu ministre bande kolanga ko banga nzambe za commencement ya crête ko sambela yo moko na kati ya ndako plutôt ezate ko kende kana be église ko sangana no baninga eza bien mais oya lelo e komi tango okendo bete la pasteur li solo na yo kaka le même pasteur a bete la swati mwasi na ye kaka la même pasteur lobi na kilt na tongo bo aya beti yango li solo yo moko place ozalaki o mi ye bakenga mutu na bete la ki pasteur li solo ba soit disant basala ya Christ basala ya nzambe ba mama leo bakomi koboya mama bala na bango mama zo dénigrer o négliger mobali na kati ya ndako o négliger bana no na kati ya ndako komi plus pasteur sani osukoli te bana bake classe na tongo oyebite bana balati elamba nini oyebite bana balati sapato nini kaleso mwana alataki banda lundi est-ce que ti lelo jeudi azaka nango na nzoto oyebite mobali tango bake ba ebele ba otula na libanda yaya no mwa ndenge ba fi bazoko se exhiber liboso caméra na ba TikTok je me suis dit no bi wow ngana na ngolu nzamba pesa ngolu na boti mwana moko mwana nga boti mwana nga bali naza na libala openyali bato ebele bazoluka malgré bafingaka mpona mwa kento moko boye ezaka na kati ya mitema na bango me baoluka nazata lokola makwakale nazata place makwakale azaye makwakale osalaka ndenge nini yango mpo obala mundele wana mpo mundele akangama yango tata moko nabengaka kombono air nyonso so bomonika mutu moko azokota wana na live na bino komone zenga mambo akumisa comme trop ba youtubers nyonso boyokanga kombo ya garçon na zenga mambo azaka na Angola soki na Angola na frontière na Namibie na Angola ndoki munene asenganga kaleso ya mobali nanga na kata mobali nanga manzaka na kate suki na tia photo nanga na yaye na tinda ngo na Angola basambelela ngo bango botindela ngaka huile pona simba mokili na succès ya YouTube ya nga ta singa loketo baninga balata ka bona yebi kutute batsoka bateka kango wapi ata o poussière ezwa tiela mwasi mobali nona nini po alingo makasi ndeno na fandi ya 15 ans yango alinganga ndenge nazana liboma nanga na mabe nanga na baridi nanga o bino bofinga bino moko bandeko na biso mais mobali ya bato tata moko boy mundele moko boy portugais français moko boy alela na ye makwakala mais yo mutoza vraiment mobimba boye mobali na yo ay musumi bai na bino ba congolais ba bimbuluta pandi na katikati ya makolo mais siko bo kokozwa mabala te tala periki ti na fesula tala ba nini ba benga oni ba make up lobi na sali live na ngate me émission na ngana te batu musu ba koti ba bike diminuer nanu filtre yaya soki pe na ye na suki mabe na ye nelongi crayote rouge à lèvres te moi poudre te kaka bino moko bodinga kasiko to sa neti nini yaya linganga ka ndengo kutelinga ndengwana mutongo badi ofinga afinga ipenya makasi nazwaki video wana na tepe na TikTok voilà ce qui a chargé na ngeye parce que na commanda kiango babi eza trop vite avant les 15 il faut ya non zonge la bino pour charger vraiment charger en eza charger moko ndenge charger wana eza ndenge bozo nona la kisabino ngo bomoni charger ngo charger o emona na pamba te bomoni ya ordi oyo ya laptop nanga na sala ka misala nanga emona na pamba te
Na chargé en toute la journée. C'est-à-dire que minu nango et nous chouchou. Na éviter ceux qui problème ils a ah waouh. Peut-être problème ils a na chargeur bien si limine ou bien et tenga mina zoé baté. Donc nango lelo je sais pas ce qui la source baza ouvert. Mais na commandé qui déjà. Donc voilà, merci beaucoup na batouillon so. Batouillon so na posa rideau bo benga na plus 1 514 290 68 26. So ikaka nini nange bongi no senga no sa bongo potato ay mususu a pia carte crédit na ina question. Po mi kona piaka. Na lingata on le qu'est-ce qu'il y a? Je dis mon chargeur ne fonctionne pas. Na me quoi grâce table. Donc voilà, nous avons la bino émission moko yande kona biso pona Jaël. Jaël, nakasa ko finga ngati. Na oya. À bon entendeur, salut. Bonne journée, bon